mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko apropose mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Bonne anniversaire à votre ami, merci pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki mokolo lundi 8 décembre na salle ya congrès ya palais du peuple pour na prononcer discours sur l'état de la nation libosa ba député oyo pe ba sénateur bazalaki sur place basangana kimongo na congrès ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba ye azalaki pe la délégation ya accompagné ki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Washington pour signer accord de paix à RDC. Son place, il a profité qui pour signer peu accord sous un partenariat entre la République démocratique du Congo et la USA. Fabrice Lundombi Azaki sur place dans le compte en Lingala. Accompagnant qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la signature il y a accord de paix et l'ongona Rwanda na Washington. Bosimba Peboyeba qui est vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba assista qui yé moko ki monameso na signature ya ba accord oyo et puis yé pe na ngambura ye azalaki signataire ya ba accord ya partenariat stratégique entre États-Unis d'Amérique et l'ongona République démocratique du Congo. Daniel Mukoko Samba azalaki ministre précédent na ba membre nyonso ya gouvernement oyo ba accompagnaki chef de l'État na acte historique oyo et ko changer situation ya est ya République démocratique du Congo. Après signature ya ba président américain et l'ongona président ya RDC ba membre ya gouvernement ya République démocratique du Congo ba signaki pe ba accord mibale ba accord bilatéraux entre États-Unis d'Amérique et l'ongona République démocratique du Congo. Nde na suka ba activité oyo ba zanga kite ko se confier na presse. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a pesaki précision, il y a accord Oyoto, il y a partenariat stratégique entre USA et la République démocratique du Congo. Les relations économiques entre nos deux pays étaient régies par un accord de protection, de promotion et de protection réciproque des investissements, conclu en 1984. Donc on va donc dire que on est passé d'une catégorie à une autre, parce qu'on est aujourd'hui des partenaires stratégiques sur les questions économiques et de commerce, sur les questions de défense et de sécurité, sur des questions de sciences et de technologie, sur également des questions institutionnelles et de gouvernance. Et les questions institutionnelles et de gouvernance sont liées notamment à ce que nous envisageons de faire dans le domaine économique. Bosimba Peboyeba ke pays ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé kofongola espace économique na ye elongona Amérique oyo azali ko promettre ko mema technologie pour na RDC à bénéficier davantage ba ressources minérales na ye. Takemoko ebomaki 4 élèves ya classe na territoire kuna na Masimanimba na province ya Kwilu na tinalande honorable richesse Mazenga mwana putu ye akitaki sur place pour na kosunga ba famille oyo bazalaki éprouvé akunda bibembe wana Michael Bristoto azaki na compte ya Folingala. Oui, boyoka na bino sango ya bato ya mitema bobuto kasi botika na bisa bino ke makosa di botala mama na bango yeyo honorable richesse Mazenga mwanamputu motema pe mopanzi ya pa Didier yeyo vedi excellence Didier Mazenga Mukanzu le boxeur politique di sima ya koyoka sango ke na base naturelle na ye awa na Masimanimba la province ya Kwilu 4 élèves mokoka bakufaki na kake
oyo betelaki bango na classe azelaki kutu ata moke te. La femme du cœur, la femme de fer, bobakisela ye l'étoile rayonnante du Parlement congolais. Honorable Richesse Mazenga Mwanamputu akitaki masi avec un pacte pe idéologie. Jeudi 4 décembre directement apema kutu te akiti awa na bâtiment administratif ya masi. Administrateur du territoire Emery Kangouma nde ayambaki kitoko sima mwa lisolo sur place. L'étoile rayonnante du Parlement congolais, honorable Richesse Mazenga Mwanamputu akutana na ba famille oyo bakufelaki bana na likama oyo. Moi soutien misolo ezanga kitende ezala kaka kolongwa wana akitaki na hôpital général de référence ya Masi esika ba blessé to bana babikaki na kake bazalaki atalaki bango pe apesaki misolo pa médecin directeur intérimaire pour la prise en charge na bango nyonso population adelisaki lokole. Ya liboso tozongisi pa merci na honorable Richesse parce que ya boto na monde na tango kala ba député wa noya na période d'élection ba yo pesa biso ba boya be mais na tango pena likama ekomeli biso na Masimanimba ezalaki na école ya Kano to dit quand beteli bana plus de 10 personnes donc 4 personnes ba kufaki biso na l'hôpital mais tout le monde na Richesse Mwanamputu aye kozwa charge ya bana bakufaki kokunda bango pe ba na hôpital kofuta bambongo yango biso population ya Masimanimba bazongisi vraiment merci et belé na honorable Richesse Mwanamputu parce que kolongo wana akitaki na EP Kano école oyo bana bakufaki pona ko palper du doigt la réalité ya ba dégâts apesaki mbongo ya ba obsèque nyonso tina enterrement na maboko ya représentant ya sous-province ya Masi 1 élève moko sur place à Solola Kiboyi. Beta pesa merci puis la maman me coucher la beta na rouge bampagne na bête. Merci mingi puis la me rouge bampagne na bête tout qu'est-ce qu'il y a mingi iluma bien puis a me sal ilunga en camp puis a fait coup ça usa. Beta remercier en ça puis la me kusala aide na bampagne na bête toi me fois bête me sambi la mingi puis la me couche beta pesa merci. Yeah mon copain honorable Richesse l'étoile rayonnante du Parlement congolais. Allez lisa qui le collé elle est là. En tant que Eli à Masimanimba, peu représentante de la population à Masimanimba, na komema sango na assemblée pour na kotalisa la situation au ezoleka na secteur na biso bien que ça to ko bien ngeza naturel mais il y a aussi des précautions ezali bazwaka na tina ete bana bazala na sécurité tant bazala na kati ya etelo atali kama wana ekomi bana bazala protéger bazala ya kobomba. Dimanche 7 octobre, toza en terrain à Massi, l'élu du peuple, honorable Richesse Mazenga Mwanamputu, a kwaya na mabela avec un pacte idéologie, pour akabola mawana ba famille, les alaki makasi pe mawa. Na morgue, batu batondaki, pour na cause la sortie ba corps, na terrain, ba député provinciaux, pe ba notable misusu, ba yaki ebele, bonne école, ba chef coutumier, ba sali ba cérémonie, pour ba kaya boyezo nga lisusu te. Et bongo tango ba corps bimaki, 4 cercueils alaki exposé, un temps ba télémission honorable Richesse, ayaki boye, pour rendre ba derniers hommages na ye, avec un pacte idéologie. Maman ya ba maman sociale na bango, yende, asalaki nyonso bomoni awa, pona bolingo ya baye ya ye. Siko na tunye, tata wana, eska moni? Akodiembela wapi? Boyebela. Honorable Mao Twene élu ya Selemba ou superviseur qui week-end de l'équipe misala ya curage ya rivière Kalamu Kobanda na avenue manifeste tina sonabata kuna na quartier Pulumbambu pe Kalunga na commune ya Selemba ou Christian Kengebeni ba détail. Nanyango akolongola bolingo ya honorable Mautwene dit les responsables na bana commune ya Selembao azate pe akotika la kobota mate tala bilembo yango yo weekend eleki papa Selembao honorable Mautwene akobaki kirage ya rivière Kalamu na ba quartier Kalunga pe Pululumbambu bondi melanga awa tokolobate meboyoka esengo ya population depuis na 1966 jusqu'à lelo tolinga to nanger na 2026 en tout cas tout le monde a caterpillar te esengo ya komona caterpillar nengi nzambe asali ba papa atindeli biso caterpillar bo et toiture maya tout cas tozana esengo en tout cas to sepeli chef de l'état pesa zali to sepeli
tosepeli makasi nde tomoni tractere ye todindaka makasi chaque jour mbula so ebeti bopepa bamai tosala boye susi makasi tolemi makasi oko tomoni tractere tosepeli makasi tractere nde ye boye papa nzambe apambola ye apakisa mosusu oyo ezangi po mbala nsima azongela biso. Yemokope Papa Selemba, honorable Maotwene, du les responsables à Solola Kiboui. Nazopesa DG ya OBD Victor, ba salutation et puis na ba félicitations et puis DPK nayi Alain Tamboué. Merci midi. Vraiment na ndenge bodaki sisi diligence na demande na sala kibino concernant suite à travaux ya tirage ya rivière Kalabo. Ya ko retenir les alliés ville bandaki musala ya tirage ya rivière Kalabo. Il fallait ça allait continuer mais contrat ici qui nanzela et to bete qui porte na OBD pour la paix ba de ko bazar ba vrai quinoa ba bugana kité donc ba ki na lombango continue l'étude équipe passe à l'étude il y a faisabilité et le logo moni va déployer entreprise oyo ikanaki marché pour ba ya kosala ya kirage ya rivière Kalabo na historique oyo ezali première fois depuis Selemba eza Selemba Selemba ezala kire ya koloba eza mingi te mais tozosenga na population na biso ya Selemba oyo baza lelo ya rivière Kalabo to ngige inga Lubambu Ngafani Gombe Ndobe tozosenga na bino obatela kimia bozala bino cette fois-ci avec mosala tozosala oyo ba inondation bokonetaki na pas passé esili tokodo baboyeke aba et à l'oubliette ba inondation donc bokolala pongi kimia. Hey, toloba lisusu nini botala misala kitoko ya honorable Maotwene oyo atikala jamais kopesa population na ye mo Congo po bangonde ba vrai acteur ya makambo nyonso oyo bozali komona honorable Maotwene ndundu kumpala toujours. Compagnie africaine d'aviation CA n'a poussé 33 ans d'existence dans le service à la population Bolanda Medita et éléments où. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi. Ya bandio na ya kitoko, a proposer pe kokuba ko proposer bino, ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikili kipi ya mokwake, ozo voyager na koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, paix confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA seye yende mfumu. Notamment Masolo et Tali honorable Nerombo, initiateur complexe scolaire Pemba. Il y a Zalaki na réunion pour le mercredi 3 décembre na élève. Il y a complexe scolaire Pemba. La Dylan. Nasima kosala presque 3 semaines Namikilia Poto, honorable Nerombungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, akitaki mokolo ya mercredi 3 décembre 2025 pour na kosala réunion ya évaluation, réunion ya kafu pe kosoba rapport ya ba différents départements ya complexe scolaire Mama Pemba, ndenge nini musala etambola kina simana ye. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo nabokomi na ye asalaki mwa tour pona kotala complexe scolaire Mama Pemba ezali kotambola ndenge nini atalaki vraiment likambo etali propriété. Honorable Nerombungu azalaki impressionné pona komona ke misala esalemaki kitoko propriété ezali cheval de bataille ya honorable Nerombungu awa na complexe scolaire Mama Pemba. Ba mama nyonso bazali ko travailler na makambo etali propriété na département na bango bazala ki féliciter et pa ya honorable Nerombungu pe azanga kite ko encourager bango.
na mosala bazali kosala. Boyoka moko ya ba responsable na bango Mama Lukombo ndenge explique. Nzambe apambola mokonzi na biso na oyo asalelaka biso ya biso awa en tout cas a likolo makasi yango Nzambe amonaka ye apambola ye sala na ye kaka ye tombwa na ye kende po en tout cas na tozwa patron ya modèle ote aza mundele na biso. Na sima ya kosala tour ya école honorable Nerombungu a se retrouvé ki na salle administrative pour na kosala réunion et longo na ba responsable ba enseignant pe ba corps administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba wana esalemaki na complexe scolaire Mama Pemba 1 et pa wapi réunion et les cas qui vraiment kitoko honorable Nerombungu azwa ki ba différents rapports yepe azanga ki te ko encourager personnel nyonso na mosala bazali kosala alobi bako baseboye pour na bien-être ya population ya RDC en général pe ya bana ville ya Kinshasa en particulier na suka ya réunion boyoka moko ya ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba ndenge expliqué pe kozonga na ye depuis samedi a préféré que lelo koya kozwa ba rapport na ba différents départements ya école na biso to sangana ki bato ya maternelle bato ya primaire biso na secondaire pe bato ba geraka ba atelier comme vous le savez pas na biso théorie ezali ko balana na pratique na tina wana nde to bengisa ki pe ba kambe ya atelier okuta na biso to pesi rapport na biso na misala to tikali ko sala 3 semaines après pe to sepeli parce que mokonzi a sepeli malgré kazala ki na biso te physiquement mais spirituellement azala ki na biso mais aye akuti physiquement école ezali ko vivre école ezali ko fonctionner comme toujours na wana apesi ba enseignant nyonso ya Mama Pemba longonia na musala o to tikali ko sala na absence na ye na 3 semaines o azala ki na biso te asepeli makasi biso pe to sepeli na mai o nyonso ayebisi biso mai o nyonso azo continuer ko lende sa biso pona kopesa biso encore force ya kosala musala na biso pe to sengi na ye ko bakisa ba matériel na atelier parce que ndeo to mona to zalaki na bâtiment moko pe na mokolo lelo to ko loba boyo to komi déjà na ba bâtiment misatu tangu to bandaki école to bandaki na bâtiment ya kuna pe lelo auto bakisa bâtiment mususu pe to komi ko bâtiment misatu sans oublier école ya sika auto tonga kuna na Mwanga. Or atelier na biso wana ezalaki conçu pona école moko mais maintenant lelo to komi si il faut dire to komi na plus ou moins 3 écoles o ezali ko dépendre kuna nde alaki biso que déjà semaine o ekosila te ba matériel ya coupe couture ko bakisama ba matériel na électricité ko bakisama ba matériel pe na commercial ko bakisama pour que bana na biso ere bazo bima na Mama Pemba côté ba kokende bazala na niveau o ya ko défendre Mama Pemba teme kisenso mo amba pe Kinshasa mobimba na biso abate la mboka na biso République démocratique du Congo pe abate la président de la République Fatou Beton na mai o nyonso azali ko sala o ezali ko pesa kimia parce que so kimia ezalité musala pe ko sala malamu te wana nyonso ezali kotalisa ke honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba MP2 na commune ya Kisenso azali tango nyonso motivé pona musala esalema kitoko ba personnel baza na ba conditions ya malonga afin que encadrement ya bilenge esalema malamu. La région de l'église Assemblée de Dieu Elim Bazalaki na kut monene ya consécration dimanche 7 décembre na siège na bango zomi mpenda na avenue Bamboma na commune ya Kasavubu. Fabrice Lundombi Igor Ntingi ba détail. Dimanche 7 décembre, culte ya Kafu ya consécration et salemaki na Assemblée de Dieu Elim Oyo Ezwami na commune ya Kasavubu bosimba pe boyebake ordination ya ba serviteur et salemaki na ndenge ya kitoko louange adoration ezalaki vraiment au rendez-vous. Boye lecture biblique et salemaki et pa ya pasteur Chebo yende azalaki pe na modération. Ba témoignage et pesamaki ba témoignage ya visionnaire révérende Thérèse Moulanga et pa ya apôtre Pasi Kalombo ye atalisaki vision ya mosali na Nzambe oyo atika biso révérende Thérèse Moulanga nyonso elekaki vraiment kitoko mama na likambo ezalaki tangu ya prédication et pesamaki et pa ya révérend pasteur André Mvuzi ateaki na thème appel mise à part et puis envoyé atali nini appel eyaka epai ya bana na Nzambe pe ndenge nini Nzambe atiaka bango à part avant atinda bango na kati na ilanga pona kosala mosala
ateaki na mokanda na Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10 ndenge nini Jérémie azwaki appel azalaki mise à part et puis atindamaki epai na Nzambe lokola prophète alobelaki pe na Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2 à 3 nyonso elekaki vraiment kitoko moment oyo ezelamaki makasi ezalaki bongo moment ya consécration boye révérende pasteur Kapinga Georgette yende a remplacé Mama Thérèse Moulanga, lokola représentant légal, ye akozala bongo seconde, to oyo akozala adjoint na ye, Mosel Nanzambe Christian Tango. Bwe à part Basel Nanzambe, oyo bako diriger église, to monaki pe ba consakraki, ba ancien, ba évangéliste pe ba prophète, ba pakola ki bango mafuta, ba pesa ki bango mission, to ba sambela ki bango na misu na bala Nanzambe nyonso bazala ki présent na assemblée de Dieu élim oyo ezwami na commune ya Kasavubu. Ambiance ezala ki vraiment total, ndenge kaka bino moko bozali komona. Oui, na suka ya ordination basali na Nzambe bazanga kite kotalisa reconnaissance pe esengo na bango epai na Nzambe na mission oyo apesi bango. Nazo senga seulement Nzambe nde apesa makasi. Nzambe nde alata biso benzoto ezala te poto kende liboso kati na assemblée de Dieu libre. Poto tikalaki toyebaki te ke Nzambe ko choisir biso. Tozalaki ba vazo ya pamba. Mais Nzambe a choisi biso. À la Kakibiso, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et aujourd'hui, Dieu a procédé à son choix. D'ailleurs, le choix là a déjà été effectué depuis la naissance. Donc aujourd'hui, a certifié quand la popée s'est mise sur maman. Donc, parce que nous avons maman. Pour les lois, ils ont dit Nzambe a bombé la guérison. Donc, la bombe la guérison, nous avons alors, si nous avons la mibale, nous avons Nzambe, nous avons la bino. Et dans mon colonel, na koyeba ko vandisa ba moko na bino et sengeli bakamba bino et tieba na bino na kati na vision. On devait ordonner une servante de Dieu qui devait être remplaçante na ye. Alors on a fait tel qu'il y a le baka. Tout cela qui a aveuglement, on a aussi le temps de prier. Voilà pourquoi on a ordonné à sa place sa fille Kapinga Georgette. Osimba pe boye bake nyonso e bandaki pe esukaki kitoko na assemblée de Dieu élu mkula na commune ya Kasavubu boye ezalaki ambiance vraiment e pai wapi bana na Nzambe batalisaki esengo na bango. Na fait de ce temps qui sous cette yare pandomayo na commune ya Kisensu batiaki maboko na ba kuluna o baza kutungisa population sur place kuna bolanda. Ndeko oyo bozali komona elenge mobali oyo bamesana kobenga ye deux phases ye azali général ya bakuluna awa na commune ya Kisenso tozana are babengi pandomai kasi bapesa yango kombo mususu are katasak pambate awa izalaka liseki te soki oza na sac na yo oza na telefone na yo zala na kondima ke ekozonga ndako te. Parmi bilenge oyo basalaka mobulu moko général na bango ye oyo bakangi ye boyoka ndenge commandant ya la police azali ko expliquer. Bavanda nekuna dakuna bamotika na yango wana asoadika bango libanda te kama bali libanda te se bavanda nekuna kola ngai kola na bango ngonga nyonso etina kotoka ngao na kotoka ya Kisensu aye na eti na komi na biro akati sile tinga mbwa ntachangu atambo ile baplace ngo babomba na basomba bazo akonda kwa lokaje akitera sale yo makoto yo kechangu. Population pe na ngambu na ye bazanga kite kopesa témoignage par rapport ya général oyo bakuluna na kombo ya deux phases. Sikoyo banda komanda na komia wa topemi bakuluna moye te bakata basaki bakata kabiso moya boleka na butu ezate moya boleka
Mais pour suivre, c'est pour l'observer que route peine pour na kobima na galaxie. Ils ont kobima makasi sur le cas de côté qu'on a surtout ceux qui m'oublient les bêtis. On les a été reportage. Nzela ya ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya ipen surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo ipen na galaxie libula ipen talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongusela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda la biso solution babongusela biso libulu oyo kosala bien apopo eza ti aleka mpe esalaka mwa eloo mo boye oyebika ndenge esalaka me ndenge eza mpena boye do esala mpena bien te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifaleke bakontinue ti liboso ti lelo batika ngo basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia botopota malonga mpona bana mineza potire mpe mokolo kokomela yango mpisaka sante ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia ti akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama yetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Mabusa. Protivap, pour bébé. Vous allez communiquer l'écologique pour la lecture nango. Fami unamoyo ngangu bazana makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya papa na bango Jean-David Pierre unamoyo ngangu ye akufaki depuis mokolo ya le 22 novembre 2025 kuna na Canada. Programme ya matanga ezabui vendredi 12 décembre 2025 veille mortuaire ekosalema na quartier Kunda 1 6 bar D na commune ya Matete. Bongo mokolo ya samedi 13 décembre 2025 matanga ekosalema bongo na salle de fête pavillon La Grâce o ezwami mingi penza na quartier Mandina numéro 4 bar D na commune ya Matete. Programme ezabui à partir ya 14h30 projection ya recueillement na vidéo projection o eza kolikana kuna na Canada. Na ngonga ya 16h30 animation pe chanson religieuse na 17h témoignage et biographie bongo na ngonga 17h20 projection ndenge bakokende kokunda mowe kuna na Canada. À partir ya ngonga 20h nde bain de consolation tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki papa Jean-Pierre unamoyo ngangu. Pona contact bengi numéro oyo 083 063 176 topé ou bengi 090 00 79 741. Moninga ya tango nyonso Zambe
ya bombo akole kisangai na mipepe mingi akoba ezalaki ebele mpona kolanda info linga la journée ape mpona publicité bosepelaki nyonso merci na Edouard Ntingi Matomina azalaki na nsima ya caméra héritier mapinde merci par ozalaki journal au montage esimaki ebe ya Christian Kerebeni mpe Fabrice Lundombi wana notopisani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya sepela CAA. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko a proposer pe kokoma ko proposer bino ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake, ozo voyager na Koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata. Kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA, seye yende mfumu.